Non, on a retenu par Bourgmestre et ça que Bourgmestre a lobby azo basé mingi na respect. D'abord pour respecter une autorité. Natangwa bengi sibiso il faut te bakoto sambela wana pour toi ko répondre à l'invitation à Bourgmestre. Yenda zali papa natangwa bengi sibiso il faut to mikita to ya pa na ye. Yenda za rotala biso nyoso to. Donc là on a retenu makasi wana pour na respect. Natangwa ya sima ko bengi sabiso to roya. Oto yoka nini oya bombeli biso mabomba mezali nini po. On a conflit oui, nazo sepela non, nazo sepela makasi pour une excellence puisque à ça aussi ça va conflit biso ba coutumier. Oyo baza ba no ya endroit ba exécuteur mingi nde Bourgmestre ça aussi ça bloque wana vraiment na toza na sengo makasi pour na bongo. Mais na mutuna nga ezali o biloko Bourgmestre lobby que ba chef de groupement o ba ko se présenter a benga bango sur invitation. Mais ce que ce groupement les alliés ba chef et ba groupement de ba conflit DDD a repartager avec ba bango ndeni parce que na niveau ya groupement toujours mona ba double ba chef de groupement bo tunda la biso esika ya ko bengisa aye ba ke na ba groupement wana mingi ezali na ba conflit na kati ya ba groupement wana ba chef bazami bale misatu a ko bengisa bango ndenge nini na ba place wana ba chef de groupement bazami bale ya mona ba moyo subi bale fo ba ya pe na ba chef na bango na basima ewa nga yango wana na sepeli mi merci beaucoup azali remplacement au JPMV Gakufi na village Bibwa na groupement Mikondo na pesi mbote na groupement nanga motar na sepeli makasi na chef Bourgmestre ndenga lobby po ayungula ba faux chef wana net na zasiko na minute oyo na mabele na ngai Bibwa mwana mususu azotelema na bilamba pembe aza na qualité moko ya chef te akomo lata pe na bilamba rouge yango wana sikoyo nazoyebisa bino bakonzi ya leta ngai nazali chef na remplacement ya JPMV chef mususu ezali te chef ngai groupement nanga motar na ba chef nyonso to ya famille bayebinga yango na lobi na bakonzi ya leta batala mwana wana mona azo lata bilamba chef coutumier nani apesa ki bokonzi na pesi mbote na chef Bourgmestre na réunion à lobby pour kanga ba chef coutumier wana ngai na pesi mbote mingi na journal lelo. Bon, vraiment, na sepeli mingi vraiment na idée oh lelo vraiment Bourgmestre lobby pour na ko bengi sa ba groupement ba pesa bango invitation ba groupement ba na ba chef na bango oh bango ba yebi baza reconnu et pas ya groupement donc ça bonne idée vraiment. To sepeli na idée vraiment na bande ko ba oh bazo kise Bourgmestre Franck Kimbo bazo fingaye partout mais ça na problème té est-ce que Bourgmestre za muto azo ka acte ya c'est la ka groupement na famille yango ya koyamba est-ce que Bourgmestre za pour mitia hein idée à boisa malamu vraiment parce que ba faux chef ba yebana ba groupement de ba présenter ba fumu oyo groupement o bazana o ba ponaki o ba chaki nde ba yango pa ya Bourgmestre ça bonne idée vraiment a ou mena ngonde na ye ngai vraiment nazo tondo kaka na esengo ngai kuna koloba ba makanisi o Bourgmestre asozwa pona commune na ye eza pe mabana ba commune mususu ba Bourgmestre mususu pe ba mena ko zwana nu likanisia boy puisque to changer façon ya etamboli ba chef coutumier puisque chef coutumier ne ba autour ba azala kana yendo kité mais les pouvoirs maintenant o esala comme sala kati na chef coutumier so qui oso respecter ba acte coutumier donc biso soki tozo tambola na ndenge singilité pouvoir pe ko tambola malamu te pour pouvoir etambola pouvoir ya sorte nyonso ezala ya niveau ya dispersion nyonso po etambola esenga bokoko pouvoir coutumier fanda makamyo se fanda bongo toza malamu. C'est ça le problème. Okay. Faut ba chef coutumier faut ba ya ko répondre. Si ils vont répondre tes années, bazo sala indiscipliné et pas autorité municipale. Puisque a bengi bino pona ko yebiso eza katina ye. Ça peut être hier azui ba message musu na niveau likolo. Faut ya ko yebisa ngo biso ya za lokola mama na biso. So ki na niveau likolo ba yebisi que non il y a un reproche mobo eza na niveau ba chef coutumier. Nana ko bengi sa biso. Ezali beaucoup mettre na groupement ba ko bengi voilà to sala bo poto bongsa etamboli ba groupement. Tiko tango bazo ya te
c'est-à-dire bazozala sir te na pouvoir na bango ngalo baka polele donc muto azoya na bien boye te c'est que sir te na pouvoir na ye neti ngai naza sir na pouvoir na ngai so na kimbela bourgmestre na kimbela ya groupement na koya directement pona babanga te na pena likamba babanga te bo kanisi ndenge to yake bela biso nzo ba chef coutumier to ba chef coutumier te muso azaka besoin de pouvoir ce ko groupement ba PC charge aye ba nani azali chef groupement o azali installé officiellement nani azali chef groupement oyo na famille ponier que non biso mutamso che yeyo eko yeba na waka tanto bono yati siko soki ba bengi yote c'est que za chef coutumier fana nda kuna yo na koza makamu na yo. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. J'espère monsieur le bourgmestre yé pas moko dans la lignée ba chef coutumier yebi ba aventure nyonso o ezoleka na ba groupement to ba village na biso o na moni monsieur le bourgmestre alobi ezake non a zong sa ordre na kati ya ba groupement to na ba village donc ya ko ba mingi ya commentaire ezate vu que ba chef coutumier ba se représenter au moins et belendenge sengeli ba salate la nyoza reporter parlant de monsieur le bourgmestre ko fongola nyonso sengeli o azango na mutema na ye mais aza moko aza ligne ba chef coutumier ayebi ba fantir tout yenda lingi ayeko ko kausa hémorragie wana o aza chef aza faux chef aza na droite ba dissipataire ne to boy na pouvoir na bon monsieur journaliste chef de groupement a eu besoin faux chef coutumier na été parce que eutaka na famille conseil de famille ba choisir mutu na bango chef de clan mais pas groupement na tour na ya mais pas mbula mental to ben monsieur le bourgmestre pour ko pesa acte ya confirmation c'est-à-dire le chef au groupement au ben ça été ça chef coutumier pour le chef coutumier yende monsieur chef de groupement au ben ça donc il y a ça débat en zate tant qu'on a groupement veut dire aux chef coutumier malam ce qu'on a expatrié aux endroits qu'on comment on a été c'est ça bon aux ko ça balancer les arts on va pesa confiance balancer tout autre mbi bourgmestre o malamu bourgmestre oyo azal jeune to pesa chance to sunga ba initiative na eza vraiment malamu donc to soutenir vision bourgmestre na biso j'espère que vous avez décidé c'est un peu ça. Comme on a eu Monsieur Ige Kobo Massa, Ming Ming Moïse Bana Chang. Donc c'est un peu ça.